Je pense que Nazando et Amouneni na maquette tout le monde a satisfait. On a autre chose parce que sur la maquette tu as la pote ngana. Tu go vendre binati sur la maquette et ça na sens moi dit donc mon to mikolo ba tu travailler sur ta poto ba tu travailler sur maquette sur lo ko ça na Congo. Ba rêve ba faire rêver bino. Combien de maquettes Kabila tchele biso tout le monde réalisé. Voilà. Mais là au ça la compagnie non pena Kinshasa ne ndo sali boye sur la vérité. Ce que comment on apporte qui est toujours engagé. Au les journalistes au balo français à Pembe. Le président Fachi Alobaki que Yazuya na mars na ba 1977 78 ba au parquet parking ezaki normal tout banini mais zanzu ba bateka akaka et puis zanzu wana na combien de WC à l'époque au basala qui prend un nombre de personnes qui faut bateka na zanzu mais tala après ba 78 après ba 1980 tout se multiplié combien alors pour un gouverneur à mon avis non il était bon quand zanzu wana parce que ba béton na pesi limbaki et qu'un jour est couillé et ça descendait mon 15 000 personnes. C'est la vérité. J'ai sali combien de temps à pouvoir néona? Ben le nôtre qui est mandat il y a 5 ans, à 4 ans, je crois 4 ans et demi, je pense que il y a voilà, n'importe quoi président de la République. Yo sali combien de temps aux États-Unis? On a sali dans 11 ans. OK, 11 ans en Amérique. En Amérique. Aux États-Unis. Donc pour nous yo gouverneur et lo malonga face na 4 ans pont. C'est la vérité. Les lois, est-ce que il y a le roi sous Rome, c'est la vérité. N'enga tala qui vient de se boquetu. Banda golia bala. Ceux qui sont congolais, ils ont expliqué il y a qui combattait golia bala. Bombo bon ndenge ni. C'est la vérité. Bino boma combat. Tu bomba. Combat bozana. A comme secrétaire de l'Église. Bino combat bozana pour nos politiciens. Bolonga ba politiciens, beaucoup na ba pasteur. Beaucoup na ba journaliste. Beaucoup de musiciens, c'est pas. Mais ce que Denis si ozo ça. Denis c'est ni asala na politique té. Asa politique té. C'est. Mais azo bungu sandeka ba nanzana. Té et tali binoté, lui fait les ayit. Azo bungu ba nanzana parce que parce que asa éducateur à masse. Non, bino beaucoup sambisi tes frères. Yoko to oyo sala na cause to éviter. Ah, mboka mo ya Afrique Angola, Rikendati. Angola, mboka mo basala 32 ans de guerre si je ne me trompe pas de la République. 32 ans de guerre mboka na. Donc non, on a calculé la vie, c'est impossible de les Kabiso. Vous avez raison. Est-ce que le Congo et Kinshasa n'a pas tant de qui vit à Kinshasa? Il y a combien d'habitants puis l'autre a combien d'habitants? Il y a un téton sur là. C'est la vérité. Courant et Kendarati. Ce courant qui est coupé général, inédita et zongi. Mais tout ça, tout ça, va conduire un cannabis nini. Biso va congolais, biso va petit peuple. Biso va conduire tout ça, binonini. Tout ça là qui n'a l'Ikamboana, mais je pense que la réponse n'est pas que. Mokonzi batine sika wazo yangila sika musala ba pesi ndi bongi question malamo mais il y a un gouverneur je pense qu'il y a une tâche il y a union sauté je pense que nous on a même petit la présidence ba Rolandango merci voilà le lobby no bo travaille na Argentine Ngobila beaucoup de l'année c'est OK na ikin beaucoup de na Argentine Ngobila waza a équipé na New York tozaki na vous avez photo zali na olakisa yo na gouverneur biso bilan yo c'est la Argentine Ngobila na pendant tant ce temps-là au hasard na pouvoir nini oyo Argentine Ngobila sali lelo tona ba tozana na ba TV BD ba otala biso télévision moko ba te BD ba olanda na bandaku téléphone moko plusieurs personnes ba otala 2-3 personnes to otala ma vraiment bien et puis ba otala biso nini oyo lelo ko bisa biso Argentine Ngobila sali banaza gouverner avec ça ya malamu ndeti zani parce que la vérité. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Oui, la carte à Paris. L'auberginier a un mubimba. Mbisi sana makakaka
na Galaxy Mambo. Ata ukei suka uzonga na Galaxy Mambo. Petite histoire ya mbisi na kati ya putu awa. C'est la Galaxy Mambo. Papa mama, olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers Oza Mobimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson, tala nde ba bimisiango. Tande ba nyingeli ya matungulu. Kitoko yo wapi. Ekei Saveur, savonnier, savigné. Biso na aussi sangonga moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Bonjour fidèles internautes, bienvenue dans votre émission sur la vérité, émission Oyotoy la Rabino, vérité en face comme d'habitude. Merci de vous aider, partout dans le monde. Merci de tout partager à Rabiso. Merci de tout s'abonner à la chaîne YouTube de Bisso sur la vérité. Merci vraiment de s'abonner. S'il vous plaît, vous s'abonner à la chaîne YouTube de Bisso. Mon chaîne Oyotoy la Rabino, vérité en face. De l'autre, on a un réel plaisir. Tu as mis mon amboka aux États-Unis. Aux États-Unis. Aïe, et si ça peut ça message naïe na fauteuil jaune. Donc ça dit mon toit na avion quoi. Et Paris, moi tour mais lui ah ouais ça passage obligé il faut les capots après ça message toi informer bandeko to mais quoi analyser magambo itali bongo mboka magambo itali musique pourquoi magambo itali states to kozonga na boss live band azar reconnu na Amérique bandeko belé bien en Amérique bien na combo ya boss live ça fait plus de 10 ans na kati ya mboka États-Unis. Les lois de Stégia na fauteuil jaune tout mais quoi analyser makambo zo le cas Italie mboka et puis d'autres côtés ça paye makambo tout ça la rapé dans la chaîne YouTube naie ça la rapé promotion d'artistes ça paye na parcours naie auto mais quoi bango biso de million. Bonsoir boss live. Bonsoir Miguel Nyema fauteuil jaune en tout cas plaisir à trop na mon envoi musique ma state parce que pour l'instant na state rosa parmi ba number 1. Il y a un passage dans Paris, jamais dans les États-Unis, dans Texas, dans Dallas, dans Zalaka, sans que dans ça m'entoure et puis tout Panzateka les Zalaka quoi. Voilà, ça dit combien de jours dans Paris? Dans Paris, vous avez deuxième ou troisième jour parce qu'on a comme qui samedi dans soir, non deuxième jour voilà. Merci. Au quand il faut à Paris. Bon, Paris c'est pour la première fois, mais je pense que souvent dans les Américains, dans les Kanka Nanzela, mais ça c'est pour la première fois. Que na foulé pena sol ça dit que na nyata pena matambi et puis na fanda moi quelques jours dans un ango awa merci différence ni moni na Paris na des autres states différence c'est nini il y a différence dans le sens nini ba avantage nini au bino américain bozara nango au bino ba congolais bovanda kuna bozara nango na ba désavantage nini au bino bozana nango et puis au tali na ba avantage nini ndaningoye à Paris ma solo pour na siroyo qui otuni parce que za mutu obiso ba tovanda ka ba congolais tovanda na France otozara nango na ba des avantages ambijo za nini oyo à toi merci mon pandisa nga solo Miguel en tout cas na ngina zunga moi c'est mamoke obenga kumba boss live eza kombo ya site internet mais na ngina pesa no batu ba tala biso mokili mobimba partout na Angola Congo Kinshasa Kumbo nga bien, ils ont bienvenue à Chomeya, dans un mari également à Lisette Moukanya, la mère de mes enfants, Nabouti Bana Misatona ensemble, vivant ces versions de Germian, Napissi Bana Rambo de Skabazali, et puis dans ça pour l'instant acteur politique, dans ça qui paye Moussala média, mais pour l'instant dans ça un acteur politique, on a s'engagé dans parti cher ya Jatiningo Bilambaka, Wazalelo actuel gouverneur à ville, et puis parce que c'est bana assez open ça qui adhésion ngai na mois demain tant tout ça qui sort officiel ba image zali bolanda ni na kitayina kinengi peuple congolais ambaki ngai ko banda aéroport ti na 11e rue place siège social na zali place dans sa déracui et puis voilà après on a coûté na yemo autorité morale et puis tout cela qui et puis voilà pendant on a la question na yo Miguel les journalistes du moment ils a que différence il y a Amérique qui na na Paris, je pense qu'ils ont rendu numéro. Ils ont rendu numéro par rapport à on a moni qu'on a peine Amérique ils ont mais et là on a comme moi moqué na habité ici quand de qu'on a un bien là comme on a eu des plaies autorité morale hein bolay donc place to fandi
na monika ke moi ba veneza moi kwede nde to ko ba wana ngalo ba vérité ça sur la vérité Si. papa na biso na Amérique biso na ba espace ba carpe à mon minene na web c'est depuis à ebi c'est-à-dire qu'on a embouteillage à la terre, on dirait. Embouteillage ça surtout na ba point chopé ezali mais ça pas seulement embouteillage tout ça vraiment surtout mingi na ba highway to benga autoroute ya minene et puis ba mitu na biso moi minene na moni moi mitu keza moi mike et puis ba espace vraiment pour parquer sur la chauffeur bien te ou et puis na moni ba to la mingi beaucoup plus mingi na ba métro que kuna to na ba car kuna tout le monde est véhiculé tout le monde même net yo so yebo so qui un jour na mbio au monde to ko matele sur métro une fois et même mingi to ça na car mais na moni mingi to mati ba métro ke car. Donc moi différence na comme on a mais sinon sur le plan de vie ndenge bandi ko sobe tilanga solo ils ont presque les mêmes to sola qui presque le même hein, social tu es tout le monde ils ont rapport toi mais Paris na sepeli par rapport péné dans l'Amérique donc na sepeli merci Voilà, et ça les biso sous qu'on a plaisir, on a confiance déjà. Parce que biso confiance et les canards na fauteuil jeune, ça les biso sous qu'on a plaisir. Vraiment tout le monde yo lati polo ya Fati Beton. Na katina yo na ndeko Gentilingo Bilambaka na polong bakomi ACP ACP base Dallas ACP za Alliance des Congolais progressistes donc tant ba alliance lisanga des Congolais progressistes attends progressiste qui progrès ça veut dire que to ba ki mboka na biso na kati no muke nazo ngomba muke si mboka na biso souffrir trop ya on na ngi na yip na kolobela lelo awa to kolobela on attend voilà donc on moni progrès ali ce qui veut dire que deuxième vitesse 2023 donc makamba bien ba tout base la pena kimia na Fati Beton donc ACP là ici Alliance des Congolais progressistes voilà ya yo za na kati ya groupe ya ACP voilà mokolo eza groupe politique ou groupe eza parti politique naza na rola kisayo naza pena comment on encore bandé ni naza au cadre donc na ro démontrer yo carte nanga sur caméraman plutôt roiko Robenda donc au cadre et puis na niveau ya Dallas na li parmi ba cambio bazo kamba lingomba na kuna autobaki to tia kimia et puis na lobaki to lobaki que un vrai combattant abundaka na mboka abunda na kati ya mboka abundaka na front loba na roza te lo ba vena biso msusu ba sala ba combat depuis banda combat azaka libanda ya moment to kitaki to ba bon faut tout ça adhérer na partout sur place et puis lokola Fati Beton zaki diaspora lokwa biso anima ozonga na mboka lokola pengobila waza autorité morale na biso azaki diaspora lokwa biso anima ozonga na mboka ya moni ba biso pe l'autorité pour tout ça bien pour na bana quand on invite ozonga na mboka to zaki ba image zezo le karande bozomona mukolo tout ça qui a des gens na biso et puis dans salle de martyrs et mukola sortie officielle à partie to ala ki wana et puis na ko rappeler bato ki tout toi toujours ba congolais passeport à Congo en toi non toujours donc toi va congolais et là vous êtes toi banque ça mon ngate quoi voilà et là on est ça qui va dire na parti politique confiance ni toi assurance ni aux anango ou ça là qui venir aux décisions ya ko ça dire na parti politique aussi longtemps la parti politique est belé na Congo bon na mon que non premièrement plutôt tout ça va partir le ba IDPS toi partir ba INC le ba PPRD et na tango ba partir et kela maki tout ça qui non bana mkineti IDPS na sana histoire na ngote so batu ninga lelo na lobani ni série IDPS so que na PPRD na sana histoire na so que na INC tango yesala manga zo ya poto na yebi yango penza na mutu na makolite mais ko ACP et botami na miso na ngai et puis écoute nga na moment oyo parce que dans appel sous président il y a fondation FJN Germaine Ngombo l'assistance fondation Nangai oyo e vradia na kino bureau mbezali wana na pesa kutu secrétaire vice-président passe bazali na limité na moso sur place siège social les ali na linga ki na sa durée na parti mo pour que na pesa moi muke nzamba pesinga na ona moni na poto na ba classe mo muke na tangiawa pour que na apporter quelque chose parce que mo nzamba ka lobaki aboyi mutu mogote ataba vient na biso ba bokechi wa yambo ba nani tout azana besoin ba tout wana ba ya to sunga mbo to na besoin ya mbo et comment ezo avoir développement to souffrir to net bon na rolo ba teke non na koti parti on a pona nzala te
nazaka déjà bien nazaka véhiculé naliaka moi parler pesali mais na souci ya tata mokonzi fachi beton oyo alobaki ba diaspora tout boya aponi mutu te ekolo bonko pete nde omoni yango moni moi mikolo penza na koti penza na bozindo ya ko soutenir ye puis ya ko na idée ya ko zonga na mboka na ngai pour na soutenir mokonzi mboka surtout na 2023 pour que Congo n'a pas décoller vraiment ton nyoka mi pe mingi raison pour laquelle naza on a fauté jeune parce que na bi mikolo ba lando fort en tout cas ba ndeko musu penza ba melara mai mikolo eza yo quoi ya na biso na leki awa je pense que nous on a même petit la présidence ba Rolanda ngo merci voilà le lobby no bo travailler na Gentini Ngobila beaucoup de gens ont beaucoup de gens Argentine Ngobila waza équipé na New York tozaki na vous avez photo ezali na olakisa yo na gouvernement biso bilan yo c'est l'Argentine Ngobila na pendant tant ce temps là waza na pouvoir nini oyo Argentine Ngobila sali lelo tona ba tozana na ba TV bele ba otala biso télévision moko ba te bele ba olanda na bandako téléphone moko plusieurs personnes be ba otala deux trois personnes to otala ma vraiment bien et puis ba otala biso nini oyo lelo ko bisa biso Gentini Ngobila sali banaza gouverner avec ça ya malamu ndeti zani vraiment on mutu no tuninga Guillaume Chiso akapa tuninga yango éléphant du golf ou asimi mikolo Dallas qui ezaka la même question c'est-à-dire que on a obéi le gouverneur le plus compétent depuis n'est pas gouverneur en Mboka. On a repris exemple on a qui dans un monde à Mombele pour na ya Gambela qui ils a permis na biso na Kasavu non parce que pont bongo les qui wana mais ceux qui m'a étonné na mitu qui zo balati ba kota victoire mais je pense que na ba fait au Gentini Ngobila sali on a monde oza touchable oza palpable n'est pas bongo na tana ega mo cœur salé parce que moni to lobaka moni mboka na biso Congo izobela mais je pense que malade so continue nzoto montu et bimaka mbala mote il faut ba kisi ko ta po montu abika po montu ko malamu mais na babilo mike déjà au Jatina sali neti na veni na ngambo mbela vena munyo to bando beta balle ta to ibana mike côté église à Sitama avion na minso kende kotala donc isa na bukasité à Gentini Ngobila to boyite papa ki mbuta ou te koleka a sala qui peut mais Gentini vraiment topé sa sous chance pour que bon on a action concrète ya malam bon on a mené aussi ma sans douter je pense que nous la question parce que zando monene nous boyibi yango depuis 1955 qu'ils ont créé mais botala le londi misale bandi na zana ba image au gocha batu ba Rolanda donc yango on et puis ville na biso côté ya Kuruna ndenge tout ezaki élevé et bandi ko jubiler par rapport il y a gouverneur ville numéro 1 et puis avec la police surtout ils ont chapeauté par colonel Kassou on a PC mode Azali donc c'est un peu ça donc tout ça on a envoyé de développement et quand il y a si batu ki bon melama ya pio boza la kimia malade ko ta kambala mo mbala mote raison pour laquelle to bito ko soutenir ngai naza diaspora na fandaka na mboka bapaya kan ngoyebi alors son andimina kita na mboka nanga ezate pona ya ko senga mbongo pona ya ko sala la mendicité mais c'est pour plutôt ko sunga ba continue biso lokola Gentini Ngobila autorité morale et puis Fachi Beton. Gentini sali combien de temps à pouvoir néona? Ben le noto qui est mandat il y a 5 ans, à 4 ans, je crois 4 ans et demi, je pense que il y a voilà, ningi mo na président de la République. Yo sali combien de temps aux États-Unis? On a sali dans 11 ans. OK, 11 ans en Amérique. En Amérique. Aux États-Unis. Donc pour na yo gouverner et lo ka malonga face na 4 pont. Te na pese ba exemple ya Mickey. Pesa bien un exemple. Voilà. Question de zaïté à Mouké. Mais na isope mambo il y a insécurité zaïté. Insécurité za makasi. To qu'est-ce que makambo ya sécurité ko tona to simba te po za mabe. Bazo kata batu makolo bazo kulu na to boma police. Omoni média na biso lelo te na website omoni ndeko journaliste na website oyebi lelo réseaux sociaux et appena makambo ba image musubo mona kana ba kata batu izaba bien ba image selega kala bazongi sa on à la page bino ngazi to sala masiko kuluna oto yebaki na Congo ezali su ndenge ezalaka te colonel Kasolo qui général Kasongo azo telema chaque jour na lipinga ya ba ndeko ya musala pour que ba système makambo wana et tout wana ezo dépendre na ville kisa o muto azo chapeauter likolo ezali Gentini Ngobila mbaka le gouvernement et puis to ke makambo neti peut-être ba c'est la vérité ndika to lobaka toujours kini mopeto bomoni kishasa ndenge ezo lata robe na mo ya sika ngana za mona mombele kine kombo peto
nde ofandi pena na fauteuil jaune pena boye towana sur la vérité bana kini baotala biso dernière fois kenda kini okuti pena kini bopeto oh mais nango biso place ko na tambo na loba par exemple na uti kini na meawa ko banda première ri ti to suka ta na 17e ri na fois bopeto oh mais uti ko mona salité na nzela ta nazaki yemo nazaki ngamo na gouverneur na tuni na bi gouverneur bat bazolela bat bazolo dent ba izinu kanga ba ma oyo bana osala ba ma ba sachet na kini nezara soute gouverneur mutakanga yango parce que congolais zaki soka melimai azoboka ba sachet par ci par là mais gouverneur tanga kotaki na bo eloka liboso saki akangi ba izinu mais ce que ba congolais ce que ba moko bazosala suba mai on na ndenge ko bata biso mo peto question ngeza nini ya malamu ya motuya en fait ya motuya mais natangeli yo Gentili Ngobila propriétaire ya mboka natangeli yo propriété ezate mbulo to betat mbulo to beta ça ba dégâts na ville ya Kinshasa s'il vous plaît vous avez raison est-ce que oui Congo tant et Kinshasa na biso tant ba tonga ki ville ya Kinshasa to ina combien d'habitants puis l'autre na combien d'habitants ya umteton sanzela mais bien sûr mais tango le pays et comment la ville est surpeuplée tant la ville est surpeuplée et nous oiseaux boire à poubelle na place et puis biso mon peu conscience na biso ça gouvernement ville ta kolongana et bongana ki bokonzi aya ayebso ke tout ça na poto to na poto wa papa musha na simbi so ina siko salela na koluke sika ba komi trash biso na anglais ba bien ngo trash voilà na français na poubelle voilà na koluka sika mo yo moko mutatindi yote mais na Congo ozomona mutu ameli mai to pe mutu asali eloko ne ya mosoto aoboka na balabala est-ce que Gentili Ngobila asali pena ba asali ba nini ba poubelle na ba coin bato mutamoni yango aboyo boka na poubelle dans quelques quartiers na commune ba poubelle na commune eza na ba coin ba net nazo bela limité netoza neto kozino boye soko kitika na scène na biso poubelle eza yolo médical si tout ça yolo médical venir bongola ti obi mana petit boulevard ba poubelle les allées ba komi na hôtel de ville les allées ceux qui okenda ki chasa kala ngana uti chasa il y a de cela 3-4 mois na moni yango les allées et puis congolais nde siko force soya poubelle wana gouverneur ya chi so yo congolais soki aussi soya ba biloko wana ti entretenir yango te ozomona ke tozoranda tout vina biso tout tango okenda ki sasa kuna okuti combien de voitures à poubelle ou à grand car à poubelle wana depuis l'époque il y a gouverneur Kimbuta ba mi tourner ezala toujours ba grand car wana oyo lokotaka ba salité monaki yango na mona rango pezala bana kin bayebi le premier ya Congo est que Congo est surpeuplé ba tout leki ebele ya na ba yelo mona bi soki biso mon tous conscience je remona mutu par exemple papa na ndako lem sur chambre salon bien des chambres ça na 11 bana azobotaka chaque jour toujours les kebele on to ko gérer makambu tout nyonso wana te ozomona eza lokola par exemple olamuki na tongo okuti mama maote nguba liboso ndako basombi na moteki bazo soka ba salité wana ka sur place bazo boka peka wana est-ce que gouverneur akoya pour que yabana ko kombola to penini mibeko epesa maka salabo mais biso mon pe conscience na biso ba congolais ceux qui to linga mboka na biso ebi place à salité na ko bo et place à propre na ko boka eloko salité te voilà mais vous la gouverneur te et puis yemo ka saloba na ngalobi mais ce qu'on a sala nini ba izini te ka ba mai ba sachet tout na kangi mais biso mon to ko la te pourquoi donc c'est un peu ça to lobi to tellement biso tout surtout biso ba to moi chance ya kozamba mboko yo na mo mentalité to zu awa to tellement ensemble to ki ndeko to mboka na biso voilà on a wolo ba ya mwana mais au moins na yebi place zone ngokoma mais to ya nango kala mingi te ya ça fait combien de temps bana bokanga Zandu lelo je pense que depuis 2019 je crois on va bouga Zandu si je me trompe pas depuis 2019. Et puis sauta l'état Zandu wana ezaki état moko ezaki sous malonga te et Zandu c'est Koufaki parce que depuis basala Zandu le président Fachi alobaki que yazo yana mars na ba 1977 78 ba ko parking ezaki normal tout banini
mais zandu bato bateka kaka et puis zandu wana ezali na combien de WC à l'époque oyo basalaki mpona nombre de personnes qui fa bateka na zandu mais tala après ba 78 après ba 1980 tout se multiplié combien alors pour un gouverneur amonaki non il était bon ya kokanga na zandu wana parce que babeto na mpe selembaki et qu'un jour ekweyi esali esande bomi 15 000 personnes bomi 3 000 personnes bolobaka o faci beton au gouverneur balie bato raison pour laquelle autorité morale là-bas était tout bana na zandu parce que zandu nde yango yo sala santé na biso ezala pour ça zandu tokolia nini tokolata nini nde omonaki abukaki yango na eloko ya liboso et puis kozela misolo ya l'état efanda pour misala yango ese bandi déjà je pense que naza baimage na hotel mais nde nini comment expliquer bobuki zandu bwana mbongo atunga ngote parce que nde tosano tisiko zandu ata fondation te zandu misala bandi misala bandi naza na baimage nazana ba image ya ngaza pesa ba image s'il vous plaît image au pesa ngaza déjà na pesa ba image oyo komona nde ba tonga ba loko ya bato ba kotonga zando nano to bani nanu wana depuis maquette ngana loba ngana pesa maquette te maquette est réalité te voilà ngai na biso que ça date de 3 ans passés bana bokanga ba activité ba commerçant ba tekaka soute bana bana batangisaka bana batu mususu ba yebi soute ninga batangisa bana parce que peste on na zando à moins des choses avant beaucoup zandu fait aussi la moi winzo ba ko kindi nanu en attendant mais je pense que so zandu 3 ans yango yo nanu bandi kotunga zandu je pense que so bossa ndeko journaliste au mona gite que qui gouverneur na tongi ba marché mike na barayi ba nipo ba na ba to ba kene na côté ka est-ce que marché ba ko tunga na rayi vraiment mais bon en fait n'habite la rail na ba côté ba rail dans le bien bon en fait je pèse bien mon mot n'habite na ba côté ba rail na ba tunnel wana na ba venir musaki na ba tongi ba wenza mike pour que ba kene en attendant ba si ça na nous zandu ya munene mais zandu munene bandi parce que batouane ebele 14 mois batouane ebele wana wa sur zandu wana ba marché miki wana ba rail wana zolo bana e ko gérer ba matouane bon eza marché ni yango ba koki wana mais basala ki ba petit marché pour que bato ba kene na côté ka kuna en attendant zandu ya munene et si là pour que bato bazonga na ba mesa na bango je pense que na zandu ya munene na maquette on tout le monde est satisfait on a autre zolo parce que sur la maquette tu as na potunga na to go vanda pina te sur la maquette et ça na sens moi dit donc mon to mikolo bato ba travailler sur ta poto bato ba travailler sur maquette on lo ko sa bato na Congo ba faire rêver bino combien de maquettes Kabila tchele biso tout le monde réalisé voilà vous avez raison tout surtout cause comme ma maquette mais sur la réalité to mo kiloko bato ba vivre wana bato ba kolisa bana wana bato ba lesa bana wana bana place au TKT place izate na Congo c'est-à-dire tisiko 3 ans yo expliquer biso ake babuki zando bazoluka so mbongo ya kotonga zando zando wana na journée kotaka combien et banda kokota combien s'il vous plaît mobutu mutatika zando wana na journée banda kokota combien ya milliards tokoloba siko lelo tokomoluka mbongo kotonga zando zando banda kokota mbongo vous avez raison des journalistes je pense que elo lo zando ils ont loko ya masekité qui so ba bima bana on lelo silaka lelo to pesa yibino ndenge pe plan ezali pendant 14 mois botala après 14 mois ndé ba questionner ko zonga lisusu parce que zando za mais to ça 3 ans 14 mois comme zando musale bandine lelo ça zando bandi lelo oh mais je te dis tala ba image na ba YouTube ezali musala zando bandi lelo bo pesa 14 mois je pense que aux environs il y a 2023, il y a l'année prochaine, ou soit on a fin l'année prochaine, dans le 2023 vers la fin, on a retourné à Sigo, ok, ceux qui sont Moussani, Salamité, Topini, Salamité. Zando les qui consultent retourne en Lelo et Sili. Zando il faut net un modèle oyo. Tous autres, ils ont la Zando moderne. Ils ont un poto oyebi, ba mall, bon, biso to benga mall, na habité à bobenga ni Zando munene. So benga mall, ok, bozana ba magasin. Bozana ba toilette publique oya batu bozana ba parking et puis bozana esika pe arope ma bozana pe na kata zana pe restaurant pe ka kozala oto benga ngamale wa tolo bana lingala voilà sikoyo ba kontina biso neti autorité morale Jacinthe Mbanga Ngobila a sonja ki peto bongo na mboka na biso ekoma lokwa ba paya ngana otambula awa na okena zanda ba paya awa ndeko otambusa ndeko de play mais o sentir Mbanga Ngobila de oyo penazelo mususu na otune kuna so mboka na biso ekomaka boye mokolo nini
ndeko déploie epsi na bi ah ils en ont la volonté alors le volonté bande ko mama moyekene parce que Dubaï tope ba ville mususu mike mike pe tonga mpe na sima mboka na biso oyo ko mpe le loi mboka ba pande to lula awa et tonga mpe pourquoi pas mboka na biso Congo pe surtout ville na biso Kinshasa au gouvernement Jatini azokamba et tonga mpe lolenge wana et ça nango possible et ça possible na bino bato bozaka na facilité ya kokutana ba gouverneur ya koyebisa bango vérité en face que non gouvernement ni peut voir na poto tala tisi ko courir ezaka bien te pona nini nyonso antolba et comme aka tozaki na dernièrement na New York tanga auto yawa na New York ezaki je crois na mois d'août toyina na New York tokina na aéroport et puis toki na un hôtel tolobaki nyonso tu wana ngelo ba na bino nini pona ndesi courant n'habite ce comment qui nous biza normal mboka munene bongo courant na biso moko utiliser ngo te courir à 23h s'il vous plaît et quand na 6h nga va na mboka mo ya Afrique Angola rikenda te Angola mboka mo basala 32 ans de guerre si je ne me trompe pas de la République 32 ans de guerre mboka wana donc na ninga calcul la vie c'est impossible ba ko le kabiso ndeti mboka lo Angola 32 ans de guerre pays wana mais courant et kendakati ce courant qui est coupé général 1 heure du temps ezongi mais tout ça n'habite tout ça ba konzembo kana biso nini biso ba congolais biso ba petit peuple bino ba kondi tout ça bino nini to sola ki na likambo wana mais je pense que réponse na ezai que mokonzi na mokonzi ba tiene sika wazo yangila sika musala ba pesi ndi bongi question malamo mais il y a za gouverneur je pense que ça na tâche ya nyonso te je pense que na ministère wana ya énergie comment il y a nengo lobia lotiliki tuzaki na deux jeunes ngo Jean Bosco Kayo il a encore décidé na snelté donc qui sait ces hommes là hiérarchie il y a zanani il y a za gouverneur à ville mais oui mais nakati ya musala na ye azape na ba étape oh bazo mutona mutazo diriger nakati ya étape nakati ya musala na ye ape na droit qui sait ces na lumière et dans la lumière bien sûr alors ana collaboration na déjà snel ayebisa ye na poso pesa nga 200 travers na yo par exemple pour na ville ndeti ya Bandal moni Bandal tona posa courir kindaka te tona posa ndeti ya to bana na Bandal ça ba commune za qui développer ba belge ba vanda on se comprend ndeti to bana na Bandal za na ba terrasse bon avant to na ba terrasse courant pe tona posa na Bandal et comme donc neti nord boche ba poto aminda partout na Bandal boche ba cabine oyo ko sala ke courant et kendete to chika Bandal et non dimi et au senga combien au monde ba mbongo wana esenga zo ba mbongo mike yango mona emsu ba politicien be bazo yiba l'état ba mbongo no liba tunga Bandal ko makana lumière emsu ko kote no peka emsu $1 million $1 million mona mutu moko zo anga chango na poche na ye ake peli makango ne parler na Belgique peli vraiment mbongo evaluer ndeni tant yo zo ngolongole odungole a mo konti ko longole mo konti te ana droit venir au décider migenjema en tout cas aux amours na boanya nanu na flatter oté aux appels journalistes je pense que mutu nous autour yango na penza nde ba peuple bazozela et puis bien nous ali mais na mutu na ndenge lobi wana yanto lobaki congolais falinga na mboka na ye biso monto na bolingo te tout an ba buzoba oyo to sala to yaka osala na poto awa vous pensez que mutaku fanda ka boneti na pesa neti Jatiningo bilandenga zawana sika zali pani ko rekenda ka tenano asko ayo kam andima voisin to peuple na ya souffrir pour la courant ezaka mutema mabe mutuna muto bazo tiana sika ya okene soko mine sika wana ya banotela ka famille na ya mwasi na ye kotala ka famille na ozo mbongo atia na poche ok biso nyonso net ngai na ndimi na tika États-Unis parce que na fandi je pense que tika pour na bana mais na ndimi na zonga na Congo net ngai na lobi nazoya na Congo usa na ozonga na Congo po na sika on a fandi na sala musala pour mon ami sabato mais il y a des gens aussi bazoya wana pour en profiter pour na koyiba là bazali mais est-ce que gouverner la ville aussi ma fimbo akene ne sika musala mutu moko akene bete fimbo ndengeni donc en fait tous on est en conscience tous ont conscience na ko pese exemple encore lelo oyo makambo ba congolais ba osala ba ninga na ba congolais na mboka ba payo to fandi okazi ke muto bongo na mutema mabi par exemple wazana yango so akena kishisa ba pese place a de biso moko ne to conscience et puis ngazolo bana nzamba yo kila biso ma to nyoko mpe mingi so par exemple
nde tozala na Amérique nakopesa exemple moko ndeko asombeli mutu billet ya $1000 komisi yango tina $7000 eza motema malamu alors mutu wana ça fait d'argent na so otindi na Congo akende kosala okanisi ke akende wana po abongisa mboka akende po acha mbongo na libenga yango eloko moko eza onga na osenga ngai Bienvenue Chomea acteur politique na kati ya ACP na ville ya Dallas na osenga bandeko batia conscience na bango tolingana no mboka po soko lingi mboka olinga musolo nango oleki olinga musolo me oyina mboka ozomona donc c'est un peu ça tous en autorité morale tout le temps ça rabiso bongo tolingana no mboka liboso ke tolinga musolo parce que so lingi musolo o bongo sa mboka te voilà c'est un peu ça donc on a quoi merci mingi Gentili Ngobila ici a proposé bino nini bino bato bovandaka na Europe to na Amérique ndeti yo pe wana ti pena polo Gentili Ngobila binga salinga bien ko yamba pena na polo o laxi biso pena oza pena membre pena sentir du cœur voilà donc salinga plaisir vraiment binga na mona ndeti na yambi Gentili Ngobila on ba plaisir bimakaka en tout cas porte parole jour nos chance ko yamba nakana rapina jour tozobongisa nakatuma lobati tobongisa milulu toyambaye na Dallas au aux invitations il y a pas de souci pour couvrir événement et ça a une très bonne chose non ngana rapina na posana yamba fasiboy voilà kasite on profite même bala moko on na tune ba question oyo bato ba mitunaka il soit répondre biso on biso to ba flatter voilà sans complexe aussi solo la vérité des fati toujours moi ndeti ko bineti yo diaspora boza en Amérique oza yo mokote wana bato oza ba congolais Gentina utaki Amérique boza ki na yi tozaki na ye maman Amele Kimbembi donc il passe à coordinatrice kuna tozaki na ikuna et puis mukolo ya sortie officielle je pense que maman wana en tout cas na pesi no bambote sikazali maman Amelia coordinatrice ya ACP donc tozali en tout cas tozosenga vraiment dans les tout prochains jours autorité morale comme la biso et puis masolo ezebele oyo tozoluka tobongisa surtout kaka mpona mboka na biso asengaka biso tenga na sisa mo question mpo esala bogar donc nde boza ebele bona state boza mpona ye bozodefendre ye nde oye boye omoni oyeleka mpona Gentili Ngobila na polo na ye vraiment boye esalinga bien sikoyo Gentili Ngobila aproposaka bino ndeti nini na mboka wana Congo par exemple ndeti yo bokozanga 10 te nene bovanda na bastate na $10,000 okozanga te 5,000 po okozanga te ndeti bino ba diaspora ya Amérique bozaka ne bosala makambo ne aproposaka bino ndeti nini mpona baentreprise bosala neti baentreprise na Congo bolongola mwa chômage po to ya chômage nebi te na Congo surtout na Afrique surtout à 40e bien na monde chômage eza tellement ebele biso to na poto to na facilité ya kosala baentreprise na mboka na biso ko to engagé bandeko na biso bazo chômer basala mais ba gouverneur na ba staff na bango na ba konza mboka en général ba tchaka ba entrepreneur ba kal sumu tonga yetunga ba droit ba nini ba taxe bino to bokuta na ne bino ba diaspora oza na facilité ça même restaurant mo boye oui et puis et arrangé peu rapide abisaka bino ni botu na ki bo proposer ke bo konza na ni masolo wana to so lamba ebele ezala master na ngas pak ambwa to so la une fois qui beaucoup en Argentine mais il bon yemona abeta li solo une fois to fandi alobi ya poto na 1980 comme quand tout un jeune né là toujours au Lugavi et il avait 20 ans à l'époque en 1980 a poto a sali ba misala tout ça là ba sécurité tout donc a sali ba cleaning a sali nyonso et tant azui mama koki abani au créer ba compagnie kaka na abani non a na Paris toi ce qu'on a Paris awa j'attends dans la compagnie awa ya ba sécurité on a payé et tant que na kishasa pe na Congo personne na compagnie nde yango asenga pe na biso neti ba biso oyo toza penda pembe na ye to rolanda ka loko na ye je pense qu'il y a qui peut aussi présenter équipe à Imana ba Imana tout ba ebi Gentini asombaki ba joueur étranger mbala liboso ba beta na Congo ya ba joueur so ba utaki ba pays Europe o ba ko beta na Congo Gentini mutu asomba ba joueur voilà c'était pour la première fois et tant mandat na Imana sila qui voilà et puis voilà qui et puis ba joueur na ba contrat pe sila ba qui et na Kinshasa na kaka asa pe na ba compagnie o engagé qui même plus de 1000 Congolais ba salaka Gentini a une politique wana te
comme pied à cœur. Nakolo ba penetinga so na ye lelo na koma le acteur politique et ateke non na nzala te na yo bito ami kila frigoza nga eloko te moi miliki ezali abana moi lipezali mais so nazo ya parce que komona Congo na biso ndenge bazo souffrir ndenge tsolo ba to ya pauvreté leki chômage leki yango moto zo nga biso to sanga na makaniso bango bazala ngo pour que to sunga to telemisa mboka na biso telema oyebi tanga Mobutu nombre de personnes qui à l'époque population qui était à l'autre oui bien certainement connaître l'époque ya bawewa et que ba tout ba nation na biso mote ba kumba biso bazaki mingi ba diamanta mais ba yaki est-ce que d'abord il faut aussi exode rival les alaraté muta uta à côté ya muto mi trop naki na to sali compagnie net yo sur la vérité sali compagnie no awa mais là au la compagnie non pe na kisa sané ndo sali boye sur la vérité c'est que comment n'importe qui est toujours engagé au lemba journaliste au balo français à pembe c'est-à-dire au lemba c'est-à-dire que toi il y a batu ba leke belé même sur sali compagnie ngo atanga na kina sali compagnie est-ce que ozo boule pena qui na aussi sa chômage na Congo donc ça passe ils a passé lo ba konzamboka na biso ba diaspora donc tout ça la pena effort pour que tout tika kofinga ba konzi mais toi y a tout porter soutien na biso sur bango pour que mboka décoller ozomona na combien bazo ibsanga babino awezala boya oza mais poto comme lokola ndenge mboka ezali izo senga tozala esprit bomo tozala bolingo lelo est-ce que oyiba ke ya le race rome ça va vérité ndenga tala qui vient biso bokechu banda golia bala ceux qui sont congolais toujours expliquer ya qui combattait golia bala bombo ko bonga ndenge ni so ko misi ba yo bien moi so ko misi ba vérité wa ke non ba vieux bando donc ça dit que mutu aluka kaka eternaye et puis ba marche au mona ka tête au mal 28 on y a fait beaucoup de choses pena mwana ye ya niki longombo la China marche ba kende komona rien tout le monde alua nako ndima mutu lokola Armand Tungulu natanga da pesi molimo neki epi manaki Armand Tungulu ba combattre bango wana akiti s'il était va sala action mais ba vient na biso mona ba ganga tout le monde ba churu ambomba mutu kitara kin o les 28 to ba ya raté ba luaka ba ko ba loba mais je pense que la seule façon so ibaye bokanga bango ba yosan yango dans le but parce que droit de l'homme mais la seule façon liberté d'expression exact bien sûr voilà yango so ba ya ba yosan mais depuis que banda guerre Congo change na nini depuis au banda guerre depuis au banda kubundisa Congo change na nini biso tout na so iba obunda parce que rien ne change mais je rappelle le répète mais ce que batika obunda na peso exemple le la musique est beta raté na peso musique est beti Congo depuis ba banda change na nini et le remonter batia na se ba na mboka to so parfois maele avait bokechu maele avait mettre chura mbomba maele ya babe masombo et kosunga mboka na biso soki yaza sur le terrain et non na musika makambo basala resunga yango mte comme si Fachi président bien sûr mais kasi ko Fachi wana nde mwana mboka o biso to soutenir mais batia na se ba pourquoi ba baloki sou Fachi non tika basala lit na bango yo o changer vision eza yo oko changer vision ba ndiko musuté pour la bango comme encore eza liberté na bango te pour la bango comme eza liberté na bango ko sikate parce que to sono ba kufa na est yeah ba kufa oui c'est vrai mais pour na ngana mona pas la bango comme encore parce que to lingaki to so mwana mboka na tête du pays c'est que bon ça la copa na bango c'est ça zaki bon net na Amérique pena qui combattait za rapenateur yeah ngal bango so ba ve boke chona ba déjà tout ba sala awa so na Amérique déjà ici ba refula bango zomona donc ça li cop na bango te mais nga pona nga mona bango comme cop na sens nini parce que ceux qui vraiment ba lingaki Congo le roi aussi présent ou en tête du pays à congolais il fallait battre nassé pour ni ba loki le lope fallu louper comme le lomabe on moni comment cop parce que so il vient tiki cop wana ah le sauté bah c'est bon peut-être que mon candidat biso to pesa réfugié zo ngambo ko midia bien et comment cop donc na mukusi za ka yango wana na mukusi par exemple ndenge bakanga le musique le ba bo mani ba ma culture mboka na biso et le roi musique est beta raté mboka qui est développé dans nini et puis ekiti dans nini donc ils allont peut ba un bango ils allont ba mise pe belé surtout ba fait bokechu wana boye à ça musique na bien à l'époque tant époque si la kokite a combien combattant
bazoka siko souci na ba oyo bazoka motema passe na ba o bazo ba Fabregas ba Fali Poupa tout le monde là ba Rona et ba Rubinho parce que ba on sous tenté a faut pas bonne sa musique yebsanga par exemple docteur ou aza congolais azali ah est-ce que atiki musana na pomboka na guerre ou soit pasteur atiki côté ya pomboka na guerre mais ce que dans nini bakanga musique donc né ngwana moni fachi béton ou azaki diaspora lokola biso tant andima comme président de la République de solo bawana et acha candidature ma président et c'est là qui va VP bacha danser aux moments bacha danser merci na bandeko tout bolanda biso orsi de la République to la photo eza concept émission na biso là moko ba concept la photo et puis tout ko analyser photo na yo merci na Jimmy Chimanga Port de la Chapelle partenaire officiel de l'émission Jimmy Chimanga merci na Arnaud de Vouma 500 mégapixels c'est-à-dire na Oxy de la République bon ba réaliser émission merci Nabino merci na Yvan Tumba patron na Katuan Vex merci na Junior Bongongo Union européenne merci na Chancel Mbemba de Midi Nzamandamo Chancel Mbemba merci pour tout merci na Gelor Kang international gabonais mais parisien merci na David Molinga Falcon Motema ya Gladys Tambembo ya Guy Baena colonisateur de la SAP na kata Italie Motema ya Mas Sylvie Baena deux fois Roi Bilamba na Angola Kenin Tsombo Roger de Paris 600 clim Malili ya Congo na kata Kin jeune entrepreneur ya Tongo 600 clim merci beaucoup pour la force au ça pour na biso 600 clim vient biso Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo Africa Center Business deux fois tu peux chombo na Marcolino da Roma mutuna na kata Londres tu peux chombo monter mais à Clarisse Lupengi mère na biso Clarisse Lupengi merci na Marcolino da Roma merci mane ko tuboze belé oyo bolanda biso à ce net moment to chelo photo et ça concept émission na biso OK to biso maman nyonso bozana posa ba chelo couleur na ndako ba meuble ndako meuble cuisine bon ça ndako ezala monde biso ça moi jarte eza organisation ngozulu ndeko na biso matwidi mtasala ngo très bien donc yazana organisation na oyo ba bon saranda ko sati ba couleur ba papier peint ba misala na nyonso ko meuble ma bisala na nyonso singi même ba décoration tout organisation ngozulu masalanga matwidi sala ngo très bien et puis tu bino le 24 au rendez-vous eza na Kinshasa wana fondation Bikam na kata Kin ba wana pona ko Eli wa mère na biso le 24 décembre rendez-vous bientôt là to yamba Gauthier Bikam wana Caleb Mabia la po bato me ko analyser makamdeni ba OK sala na Kinshasa to la photo yo eza concept na biso Oxy voilà le gouverneur de la ville Jatinba Ngobila donc actuel gouverneur et puis autorité morale à ACP donc le gouverneur compétent Nachilo photo Jantini Ngobila PC rapport moko au petit peuple na posa nango ozo déranger congolais zo vivre na kata Congo na kata Kin voilà merci Migenye Mayo pour nous a nitobenga na linga la boanya oza pena mwana boanya je pense que le lona kolobapé ce qui gouverneur zolandanga parfois tant aux alaka on a bossa la moi mingi na c'est pas trop et lona kolobana gouverneur zaka que peuple souffre trop je pense que na yemo ko kate na ba cambio bazo kambana yemo ensemble il y a comme ça message que peuple zo souffrir batala no social de gato lobaka batala social kolia soins médicaux on a koloba yango wana yemo wa kosala ngo te mais sika bakota na makita sika bafandaka na tata mokonzi vraiment pour un petit peuple ngai bienvenue chomea congolais diaspora oyo nazala sika mboko loi ezali sika mboko social ezali na sengi pe na kombo ba congolais nyonso ndenge opesi occasion ndiko Migenyema gouverneur na biso papa Jatin Mbaka Ngobila asolola vraiment na baninga na ye batala na social ba congolais ata mande komi na suka ata na suka ba ko sepelisa pe biso to na décembre soso na mboka na koma lokole lo mo ya lix
mais ah na poto yo bitu baka susu na il fallait pe bodé 3 jours bois qui pe na poubelle mais na Congo comment roi lo mo ya luxe alors son excellence Jatini Mangobila oyo pitina yo soda na yo na ya na palo ebi vraiment bosala ensemble en sorte qu'ensemble bosunga mboka na biso atana bona ne atana 20 comme vers la fin ya mandat na bino awa je pense que ceux qui bosala tel au moins bien en soukawa 2023 ils a Fachi Béton 2023 ils a tout le monde on a pour le merci Megenyema merci Nandingo au répondre na ba question na biso c'est un plaisir yo yamba yo et ça biso bien toujours ba détails belé to comprendre belé so ko remercier bato voilà ko remercier bato na bosana ino lo moko na ngaki vraiment na beta c'était na mboko na fandaka na Amérique bandeko na ba congolais bandeko tout bosala la copa ba billet vraiment 2023 to kotana asika buti ko faire souffrir bandeko na ba congolais ba souffrir bonandé mais système ba nga sala nzembo moko bon en fait na sala nzembo moko kuma no yepanza makita je pense que émission musuto olobele là na telema ba biloko wana ça dit que ceux qui mbasombeli muninga biya za na Kinshasa akomisa ngotina ba x7 x4 fois nenga lingi et puis au moins on paix ndeko wana so akomi ndeko pa komi yaki ndeko abimisi ba titre patanga na kin abimisi ba français aboy pour futa nyonga bato vraiment bolingo na biso ba congolais surtout na Amérique mingi moi bobu les ali ya mwana ngaki na ce message na bike mingi ba otala yo toza la bato osomeli mutu billet multiplier ngata 2 fois pour ça la bien yo pendeko ba sungi yo na Congo za kine lo côté parce que tout le monde va pétrer ah oh non na ina bateau na Congo na ina na avion na Congo mais tout le monde ngote mukulu ya ubana ipe na se ceux qui ba sungio za la peine monter maman ya futa pour tout bébé pour la plupart à bateau en Amérique sur 10 dès qu'à bana relation bien 8 ba bébana pourtant yo sombelanga billet il y a 900 na yeko découvrir que na 9 et zaki na il y a 900 800 zaki 1500 et puis on multiplie comme ba 4500 quand on découvre na ko ina yo vraiment message ngana pesa bande on a besoin ngwana et puis na ba pasteur ba bisope o ba kotipe ko pa billet pasteur ote en église que non pour kaba bible bona bo tout banine mais na pasteur la koti ko pour multiplier ka billet business a bosana que le banzambe zaki ofele voilà c'est un peu ça en tout cas bande go tout Amérique na pesa no mambote je commence par ma femme légitime Lise Mukana la patronne la mère des enfants ainsi qui a mes deux garçons, Bivance Iverson Achomea and Jamion Ngombo. This is my mama. I love you so much. So I'm here to Paris. So I say hi. So na sepeli vraiment beau ça très bien et puis na pesimo na bofu na ngazaka na Chicago parce que na bofu moya mondele na Chicago comme on a pas na tisima la masse et puis masanga le vendudi spakambwa fiston dikasa petit nangai Hervé Lupanadio donc na nini na Michigan place badne jiko ya trop na peso bambo ebele et puis deploy masalanga ya bomo na depuis ouais yambinga na Paris deploy autorité morale boloy donc na peso bambo ba fania dambu vous allez belé et puis na bosanité nani bofu nangai mususu donc en fait grand frère madame nanga to un peu na Dallas wana comme on a eu Beau Florent Kabengele Kabasele plutôt na mwasi na ye na bosanité Rafingindo donc Rafingindo toujours Congo promo les fati na Dallas wana masalanga Destin Scoba Nasira Aibio bien Scoba et puis Elvis Salomba mes condoléances mon frère a koufela ki grand petit frère na ye na Nivaki Elvis Salomba donc bana tu à Dallas Texas maman Mele Kimbimbi ACP Mobimba ma Véro donc et je pense que pour l'année j'ai pas ami gagner ma tous autres bundara pour que mboka na pesa malama en tout cas na CP et puis ba nego musu ba mbinga wa juste et kanyaka masalanga Jean-Claude Van Damme donc maître ya salaka na gara du nord wa na pesa bambote masalanga José Kio ba nego tout ba mbinga vraiment on a Paris mais on comprend que Paris c'est Paris donc on comprend vraiment en tout cas merci na tout on a bossé ba comme voilà bozebile bozaka na motema tout ça le c'était parce que et puis na yomoko on est au salinga mingi moi dans notre logo na TV plaisir à trop na monyo boye na ba réalisateur nyonso ba caméra oxygène de la République avant le Vouma vraiment mais il y a na za moi d'Alger pour ma politique à fois la ndaka biso faut donc pour la monnaie aller makasi na débat tout ça qui a fait tout côté émission mais
na défier pe batutu o amoni awa bon ba neti vient nga mongala vient nga bokechu yo pe na ibinga na to mata maso moko so moni ke on a lobby sur bon dans la réponse ba mettre Churamboma combattant de le saya nga zo luzaps ya koteli parce que comment on a battu ba sala ngo par rapport à nini mettre Churamboma bangba pekisi ba combattant ba menacer de Nilesi or que de Nilesi les gens parmi il y a bateau bazo bomba donc misala nzambe est-ce que misala nzambe ko na politique ça bon si que tu n'as si ba denile sotan ba na liaga pas kabila na liaga pas problème il y a ça musa nzambe il y a aucun au-delà tu denile ça lekisi non bino bomba Churamboma komba bozana a comme secrétaire de Nilesi bino komba bozana pour ba politicien bolonga ba politicien beaucoup na ba pasteur beaucoup na ba journaliste beaucoup de musiciens c'est pas mais ce que Denis si o azo sala Denis c'est ya sala na politique té asa politique té scène mais azo bunga sandeka ba na nzambe té et tali binoté lui fait les ayit azo bunga ba na nzambe parce que asa éducateur à masse non bino beaucoup sambisi té frère yoko to o sala na cause to éviter yoko to misé na bu em so na yo na be makasi yepe na talaka pasteur akomi sous chanteur té tout ce ko sambisi ba tout voilà nzambe moi sambisa tout cas ezaki moi mon clair en passant tout cas na sengi merci mais mi genyama continuer boye ils appellent dans malamu mingi na c'est Amérique mbatali et puis batonyo surtout o ba oluka ba copier yo bala na galoko na yo ba ya ba finga te poso ba fingi ba kuta na ba biso ba auto ba fana non depuis États-Unis pour répondre ba merci merci na passage merci na ndeko tout balandi biso merci na Orsi de la République pour la réalisation. Arnaud de vous, ma 500 mégapixels. Merci, merci Bandikotou. Vous a toujours soudé. Oui, donc si tu m'as petit dans moi dans la soirée. C'est un vaisseau qui est émission. Il s'est mis gagné ma cabine un plateau après dans la personne peut parler. Donc si tu m'as moi j'ai après 10 ans. Mais toi non pas congolais tu c'est bon. Merci to kuté le nombre la simation nzamba songité to lingana. C'est très important to lingana. OK. Tout ce ka ko bomana ba congolais, tout ce ka ko yibana, tout ce ka ko sala na mabe, tout ce ka ko bomana. Pour Jésus revient bientôt. So bominga ba retourna. Boma ki sala yo. Tika mi ya ko fana liwa nzambe. Jésus revient bientôt. To kuté le nombre la simation nzamba songité on est ensemble. Kitoko. Pas solo la vérité.